le titre nzembo langa le comparable aboyi yango lobi olukaka ba problème oza muta ba problème pourquoi ozotiaka titre le comparable opesela ngai mbote opesela ngai mbote opesela ngai mbote basolola makambo ya roi mais bayebisingaki yo bunda na roi osoka kuna munoko natali patu bofosa sololi yo célébrer kaka nzembo Santiago asali tellement za kitoko mingi tenga to célébrer moi journée to célébrer tellement za nzembo mama bologena lela trésor mancourt kumbela mokili ei kumbela mokili trésor mankuru kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne oyo kumbela mokili tala bango bajaloué bazobanga banga mankuru wetu alobaka te trésor mankuru wetu kumbela mokili nzamba za malamu Zlatan Boloke identité. Voilà, chers amis internautes, merci pour vos ébélés. Libosa Bekran, Abino Kolanda, Oyabino Bomesana Kolanda Mingi, le prince de la presse, Trésor Mancourt. Bomoniga na Simbalanga, Bomoniga Ndenge Tozo Kende, donc, Toyebsabino Ndike Zali, Makamunyo Zali, donc, Toye Awa, Toye Kolaksa, Générezo Kende, j'étais maman. Bon, mon artiste Nabino, Abimisi Chanae, j'étais maman, donc, a invité Kumbela Moki, Nandika, donc, Toya, Tozo, tout couvrir événement Nengezoleka. Boromona, situation, Boromona, génie son Nengezoleka, Nakatiawa. Avant d'attaquer coup invité, d'attaquer pe staff ne wazana bango donc na fanti ba staff tout au ba soutenir na kati ya chaîne amno kumbela mokili. Na bosanité Movier André Kibingwa, na bosanité Eric Tente Masalangai sans oublier DSI Lando Nando.
na bosa été Nzete Hero Didier Mokili bosa toujours branché la chaîne Kumbela Mokili donc te refaire vivre nos événements toujours bana mombele likolo toujours donc ezaku OK musika te nazo zuwa ba staff na ye ba pesa ba impression ba solo la papa ya j'étais maman ndenge bimaki toujours système handicap voilà quand on a pesaki bino toza on a staff ya Pichu Santiago yango yo bomo na kaka ba vrai chéri baza awa donc na ebite nga kuna zaki na maloba awa bonsoir ba maman bonsoir papa ouais juste un mot par rapport ya ça on a biso Pichu Santiago ça popela vraiment toyeko sepela nando ko Pichu Santiago administration nzembo moko ya bien ya malamu bayemba na bango mais o banda kanisi biso ba mama abi je t'aime maman donc et le moko est grave to ko papa wemba mais oh yé pas sali biso comment to sepeli nango vraiment makasi to vraiment émi pardon donc to mal d'accord na yé donc félicitations na yé vraiment akeli boso nzamba tshai maboko et nzamba sunga yé vraiment elo to baka yangwana même moté na bato bayebi okombo pe vite fait mbote na pesika na mobali na ngai na kombo ya Sundiata Maniata que je t'aime beaucoup et à mon fils Meshaka et toute la famille Modita merci juste un mot bonsoir juste un mot par rapport ya je t'aime maman ndenge journal les quoi ouais bon toye pour soutenir frère Nato Santiago na chanson na nouvelle chanson na je t'aime maman donc akanisi biso quoi ba maman après c'est le coup na biso ba maman biso ba tout ça là qui va voir bazala yango moni toye ko soutenir donc na ndenga bien tokosi donc chanson kitoko ayembeli ne ba bolingo tende ba yembra mais ayembeli na ba maman yango to soutenir ndenge ka ezali ouais maman yo poko bakisani ni papa ya journal lelo bon lelo teza mokolo lelo ya Pichu Santiago ayembeli ba maman talaka nzembo je t'aime eza pona biso ba maman toye pona chanson na ye toza na bondi chez Maïmo na facile à garer ma grande sœur chérie donc était au sepela pona album ya sika nouvelle chanson. Merci maman na sepeli dans la psa bino toza awa boza ba staff tout ya o ba soutenir Pichu Santiago bo monika ka esilité po batu baze belé na simba na psa bino donc engombia bo sala makala donc ezalaka basenga ba wengel Paris wana donc ye osko Pichu Santiago azage asimbije donc bo monaka ndenge batu baza awa donc tozo ke na bino malem toujours système handicap quoi à suivre. Voilà, chers amis internautes, quand on a bien tout ça, on a staff, bon, on a staff, il y a Pichu Santiago, donc tu as couvert l'événement, bon, Monica, on a staff, staff vraiment mobimba. Na moni pen de quoi ça, bah, singa li sur mon condier. Bonsoir papa. Bonsoir, Kumbela Moki. Ouais, bonne santé, ça va. Santé, qui m'est allé pépélé vraiment. Ouais. Mais là on a eu Karababi qui yoli sur mon condi pour municipal chant donc yokolo bani papa chant on bon chant penda ezaya kafu mais nenga olobi ka eli sur mon condi soda makasi babi montana mfinu ka lingwala ye vraiment ne mo télé ouais ah ouais na télé na soda makasi ya Pichu Santiago pembeni na ye bon appel si bana lingwa nyo sombote na kabamba wa 260 ba desa ba des amoureux wana so na bossa ni souter donc masalanga mo bo so zayi espèce à wana ba ndo beta pe balé azara pe na Paris na pe se pe mbote pe sa zali mais père okolo bani chao bo sali o zalonga po bo beta wana ndaku bende po chao na ibite so bo beta la ngo père wana réponse te yo tunanga mais aux autres des champs chant de anenge bini boeza ya kafu kasi tozo le bela faut c'est la tosi ça rapidement le chant ngeza boye ya kafu ils abne danser yo mo za na Paris yo mo de Paris nenge ningani oya kotsa ignorer azana été yo mo na Facebook na ba YouTube ne mukilengo zo tambuliza bina chant ya kafu je t'aime maman de makambo donc to yene poto le bela je t'aime maman to pona polémique pa mbate mais to yene je t'aime maman mais oyoka yango ezate ke o to ya kaka soki neni yo mo soko sentir yango te o lookinga lisusu donc o sentir yango bina ke je t'aime maman la leli papa la leli moi mot de vite fait car na batu o pesi pe comme on peut battre sport là ouais o babi montana mfinu kwa lingwala na pesi beken mbek siko zali bambote belé na pesi mairie de church Versace pas place aux zali bambote belé et miyake makimi yake place aux zali bon basalama tropa ya ben kindolo ya bino angwana baninga anga wa kikwiti aveni kikwiti banda wileri ti
soki handicapé ya bino yango mais malgré tout tobungani batembele mais tozali ya bino toyebi tokoya kaka mais na temps oyo bina toyeka po tolobela kaka j'étais maman po yango nde makambo pitu Santiago bina kangi Paris et puis tozoya su tolobela na Kisasa mais tokomonana kaka à suivre. Merci Père Nasepeli donc toza awa donc tozo continuer quand na bino ndike za awa ndike zali bozo événement bozo pena suite à makamni so ndenge zo kende donc boza toujours branché quoi Patrick Mbanga Mbinzo na Belgique ika toza awa tomoni bomoni ka staff nereza donc bat ba utiti Belgique ba yepeti awa na kati donc bonsoir. Ouais. Juste un mot par rapport à tout le monde. Tamsouba et Bikombote, au Pessimon Tambote, na Kombo. Laissez-moi donc les géants de Bruxelles. Ouais. Ngayo pena donc. Ah ouais. Autre na sangwana yeyo. Ngayo. Ah ouais. Mais est-ce que tout le monde awa na papa ya makambo ya Pichu Santiago, ko lo bani pona batu, pona chant oyo de musique. Vraiment na sepeli à trop. Ouais. Na chant oyo ndenge leki. Nazo kanisa vie beaucoup. Ah ouais. Donc vieux beaucoup à Betanze mon maman et tu es le deuxième artiste où il y a Betanze mon maman et que la moussa mon kili sousou donc biso mon toku fait la maman donc ça la biso pena maman en plus la bête on a rythme au jazz la bête on a rythme belé oh yo kapenda ke odimba na ndenga ko sakanate odimba mais na Belgique fait déjà bani da obeta mais ça partout bon yo ka na antenne ah nakin non t'as l'angote donc limbisanga hein parfois mon akune za rival donc mon donc limbisanga mais elle est quand on nakin déjà et bandit donc une semaine déjà donc vous assurez quand même promotion bien exactement tout ça là effort pendant que na nzambe ndenga osunga tout ça va paquet angé et les capena bien ana sepeli makasi mais papa yo pokolo bani papa ya les presta homo il y a les presta Guy Machinda les presta c'est présenté ouais c'est Guy Machinda les presta homo de Belgique on a retombé les logos ya j'étais maman ya Pichu Santiago en tout cas nzembo na habité quoi donc yango moti to longo Belgique to Paris pour na ko fula mo le kongo pour Pichu Santiago a beti penza donc o demba ko sakana te sans oublier Gilles Onzao ayembi kitoko mélancolique sukana mélancolique pour azoya na en tout cas na habité quoi nzembo wana na habité quoi bato na bazwa temps ba consommer nzembo wana quoi pour ezana maloba nkunga ya ko sakana te voilà. Na CP Makasi papa donc nous on monte vite fait ka poto monte ka ba tutu atomeno na bonne ben balinga musique balinga banzemba bien ba ba tawa ko nzembo yo to beta mabanga te poto na tawa pisa mabanga donc ba yo ka nzembo ni time mama ya Pichu Santiago soliste star suka la masolo kangi masolo kitoko papa merci papa na CP Makasi ngama sana ngai Paju Simba TTC donc na CP ya trop quoi donc Nodi et puis voilà le Pasco mais c'est Jojo Herman voilà merci la CP fort mais le ouais merci père ça nous va bien Kontaka papa bonsoir papa bonsoir to cause impression papa il y a journal lelo pona j'étais maman journal lelo za to célébrer kaka Njembo Santiago Sali tellement za kitoko mingi tenga to célébrer moi journaux to célébrer tellement za Njembo maman en tout cas Njembo abeti en tout cas ba fongola matoyi ba yo kango pona bien kitoko pinda za Njembo bien bizala ba belle mélodie quoi. OK merci papa na CP Makasi na biki bat bolana palais de hôtel ba yo kapina cha bo sera bien pour la promotion papa yo ça peut ngom loba ouais loba vite fait pour to bonsoir papa bonsoir papa kitsa bo rapo bat ba umona okuna ba yo ka makamni loba merci ouais papa quand na ye moi la mère celle ma solo bien pour album que on a pour soutenir Santiago Bosani était bien mokili grand garçon sera pété longtemps temps au garçon dans mon monument à Blaise Victor merci le roi Tigeli Maramou la ticket là est vraiment livré
mutu le roi atikeli makambo na papa lutumba simaro donc ye mutu asimbaka système wana donc ye mpenza de ye mutu akoma olanda balinie wana ye mpe mutu asimbaka système wana non merci cher ami internaute bomoni kaka toza na bango awa. Bonsoir mesdames et messieurs, nous célébrons ce soir la chanson Je t'aime maman, chanson brossée par Julio Nzao et surtout écrite par Santiago. Alors maman na papa to sangani lelo na pourquoi on a to célébrer to kumisa to pe to sanjola nzembo oyo baembeli ba maman na biso oyo bakenda oyo bazali trop cher pour na biso et pousser biso toyeba pe kopesa valeur na ba maman oyo batikali oyo baza na biso na yango Julio Nzao akosable champagne tokobeta milolo na bakelelo pour célébrer la chanson Je t'aime maman. Voilà, nous sommes là, Julio Nzao, Oemi Nzembo Kitoko, félicitations. Na sentir Kundulawana et surtout que vous faites courage à Ozonga na Moussala, Oyonde na Moni, Santiago Betty Lindana. Tenez ma mort s'il vous plaît. Attends, mon nom m'avait. Mama David vintage Mama pretende ngambwe Mama Julien Mama nani oh mama oh yo mal baptisme mais oh pendate Maman présidente Salon Madova à Bruxelles, Roger Gemba. La mort est la dernière parole du la cour des grands. Maman, pourquoi ça livre?
J'étais maman de Makambu. Voilà. Santi Santiago. Papa, la bien à Batou, combien t'as pêché un bien na poto, talaka niveau, talabatu niveau Batou baza a on a sima, so botali donc nabi ke bino mona palin, botala bo mona générezo kene awa donc somo la bosanité Eric Tentema sanangai donc degi de game Cornelius Masanangai mettre 15 sols nécessaires na bosanité donc massa tout ba soutenir ngai na Belgique na bosanité Masanangai DSI lando nando. Donc vous avez toujours branché donc vous avez toujours branché la chaîne Abino Kumbela Mokili les gens qui ont musique na ben rasta pour na bi que gêner réseau kende to comme la biso presque na suka bo monika na événement na zala ki ndenge ba India wa na wala ko star ye moko to swana ye to wega ne to solola ndenge boyo ka ndenge niveau a solo li niveau chant et betami bo so pe chanteur wa yembi donc king na ba scanten wana nyoso bo zongo awa donc kala mingi te bongo na ye na benga non star Pichu Santiago les solistes stars ndeka boyo kaka yeyo. Bonsoir père. Et Luka Makambo, on a bien Luka Makambo. Ah ouais, bonsoir père. Bonsoir. Bah tout bon na yo moi moté ça la moi bien moi mo. Nazali ko pesa bonsoir na monde entier. Ouais. Batono so balingara une bonne musique. Ouais. Na pesa bien son beauté awa lelo ezali tozo célébrer. Ouais. Je t'aime maman, chanson moko éducative anthologique. Ouais. Donc je crois que nzembo na faut beaucoup na YouTube. Bobeta Pichu Santiago fit Gilles Nzao. Ouais. Boromon a vraiment je t'aime maman, titre ça je t'aime maman. Boromon a vraiment que non. On a fait un boulot. Na bi on tout wana to solo na biso mais na taki ko moi mukie pona yo ki masolo na yo niveau solo niveau ba beti masolo na yo pene na lingaki pene na zuwa na boye pona solo na yo. Na ki masono fort père. Mais toujours célébrer pena nzembo. Babeti masolo na ngana. On célébrer na biso je mais yo mo niveau plein. Tena yo ki na est-ce que Paris ça ratéti bien. Obiki bana Paris ba ratéti. Makama boye sala makala. Ba sera ba wenge wana tonga ndo bimisa. Mais batu ba monde entier. Batu bauti Hollande, Belgique, Belgique, Modogo, les géants de Bruxelles, les Saint-Modogo, les géants de Bruxelles. Souka. L'homme le plus puissant de Paris go Vitesse. Bazala yena Gimashinda. Toana Pasco Starman le boss. Mais ouais, mais écoutez, Malouka Zadi, il y a Tété Mafoula Kazadi. Mais remerciement d'abord, nous remercier d'abord Mouta organisé à célébrer, à saluer fête. Ouais. Maïmona, maman présidente Nabiso, Tozanega Moko. Maman présidente. Yaka pena mokile mona. Donc, so bomoni moto danger à peu près 300 personnes awa. Nakata Paris. Grâce à maman Oyo, maman présente à l'année Moko. Maman, un mot, papa, tout bon. Bakonzi, c'est la bana. Mobengela maïmona, yeyo. Facile à garer. Bon, en tout cas, on a remercié tout le monde. Oyo, bazala biso ensemble, na ope bazala qui na bisoté de loin, ba partager qui
bapartageaki biloko na biso vraiment en tout cas nzambe apambola bango nzambe apambola bango en tout cas promotion ezocontinue toujours namoni mpenza ke boro eyindi mpena po niveau ya bato baza awa donc namoni ke yo mpena moto ozala kisi ye mare bon eza kisi te eza nzambe donc ngai yebi kisi te donc banda kobanda bao bayebi bao mpe bayebi te kobanda vraiment na fondation vraiment na base kobanda vraiment na eza kisi te eza ne mama nzambe donc eza vraiment prière okendela bino bagauche droite te kokota na yo tokende soko keluka nini te nzambe nde donc omoni Pichu Santiago tellement c'est un garçon très gentil très bien donc ngai vraiment j'ai des bons souvenirs et belé d'abord nakoloba lelo so ita musu bato bayebaka te nakoloba lelo ta musu bato bayebaka te omoni Pichu Santiago ye mutu apesa ngai kombo ya facile à garer lelo naloba yango te mais lelo nalobi facile à garer kombo na ngai kombo ex na ngai ke tokosola mama nyonso yo vena tozapele loko mobimba na yo aza kobenganga kaka maimona facile à garer banzembo ete akobenganga maimona banzembo nyonso akosala maimona mais ekomaki sikoyo l'air ke na moma moko Pichu Santiago ekomaki l'air moko na moma moko l'air akomaki ke asalela ngai chanson asalela ngai chanson maimona facile à garer donc esalaki ke tokomaki sikoyo kosala mwa diskite na kati ya ndako ngai napesaki titre alobi luka titre ya nzembo na yo ngai alobi titre ya nzembo na ngai le comparable aboyi yango alobi olukaka baproblème oza moto baproblème pourko ozotiaka titre le comparable donc nalingi yango te changer kombo luka kombo mosusu alapres ye lokola tokovanda na ye na kati ya ndako oye mazai aza mwana na biso akati ya ndako lotiba bakambo nyonso alobaka wana eza ya lokuta te akosaka te parce que bavérité eza ebele me lelo te tokoloba plus tard merci maman merci apesi ngai kombo wana alobi na ngai alobi mama leto tikali alobi na ngai mama tala omoni bavoiture moko mikie ebimi kombo nango twingo facile à garer euti obima sika mama azwaka kombo wana atiaka titre wana ya nzembo na yo donc ye moto apesanga vraiment Dieu te bénisse okende liboso nzambe apambola merci mama nayebi ke tokosolola maimona facile à garer mais père mais baosolola makambo ya roi awa mais bayebisingaki yo bunda na roi osoka kuna munoko natali patu bofosa sololi yo bunda la roi likola mbongo ya père na biso moko azaka na États-Unis boye bunda yo somona bena ke roi a plein succès oyo no bundisa ye babiwa zokala sinana mutu a plein succès talaka baba star le so mboka a plein succès bundisi ye esuki lo ndeni o mateke ba babeta masolo za bavantier et puis makambu ya El Paris bat mambo ya El Paris botunaka bakonzi botunaka bato baza ba proche ya roi bozo tunaka balikili c'est pas la peine balikili na kobeta masolo balikili te mais on beta masolo balikili pour azaka chef d'orchestre papa comment chef d'orchestre papa osolo ngone chef d'orchestre on a âge na ngana na mutu bato na kobeta masolo na siko to célébrer na nzembo je t'aime maman mon flette calibre 12 oyoki ngai Jide Kibelo la taille magnifique donc ba cofondateur à Paris Go Vintage mais siko chant otoyo kawo et ce qui a changé tout est un peu monsieur dans ciment mais n'abino pas Go Vintage te oyo so so na fondateur makambutu mutasala makambutu ba on pas Go Vintage papa mais c'est n'abina yo bolingi na sa nini wana na kobeta ba masolo ate to célébrer nzembo na koya tala déjà mundu bazolela
mais obi nga mona sentir pena que sentir moto ba chéri pena donc moto ba chéri donc la cause ça raye moté te la cause ba moto ba chéri sina récupérer yango la cause ndeko nanga même mama moto ba chéri nga na la sentir pena que yo niveau ba chéri baza awa donc te eloko eza wana d'abord naza ko remercier Susuna no productrice collaboratrice nanga Nathalie Villa Mondial TV Nathalie Villa Mondial TV en tout cas ouais omoni baboye ye biso pena ke ah ouais pona ni papa kasi mais solo la kasi bato wala na biso mais solo la bato wala na oti on a 200 euros Maïma Imona facile à garer bon mon niveau 200 euros mais ya maman président koleka boté bato ba mona les zana boye soko leka oleki boye bato ba moni mais rappelle si bina 200 balles 200 euros l'accent tam bato ba moni te bote bato ba mona tende ba ko ka ta tam susu eza longo ya ba nino yo ngata lo ba président solo ba ya mbongo ouais ya mbongo ba maman président solo ya mbongo mais ya mbongo yo siko komi luambo komi lutumba ou komi ngai déjà vient na ngai Marie Paul anobe nga de ya Yorgo papa mba be nga luambo ouais yanga pesanga les solistes stars pesanga les solistes stars parce que abenga les solistes stars papa mba benga les solistes stars parce que la grand guitariste non abenga parce que so mona na position à luambo abi yo sa luambo yo sa ko luambo na luambo ki jeune do bango nyonso ba mona kiango yo abenga luambo mais chanteur oyembiso nani chanteur oyembiso niveau parlo li chant oyo bike esenga una ntito malili Gilles Nzao le king ngana omoni Gilles Nzao c'est un homme na découvrir kaka jour moko boto kutani ka boye na yoki niveau yembi na bi un jour na récupérer jour na kutana bi na yo faut to travailler Gilles Nzao Alexandre moto danger Gilles Nzao en tout cas Kester vie kinga kenda atikeli biso Gilles Nzao te mutu pasa na tembete ko yemba lokwa Gilles Nzao aloba papa benga ka toyoka po tamusu na studio ba kotela ki papa te benga toyoka na tamusu na chant na tembeza te je t'aime mame zoloba benga toyoka ye bat ba yoka na ke soki pena iza ye pena obengi pe muto to bagi ke bat ba olona biso babike yemta yembi danser wana tamusu studio mte kotela ki papa apalo la biso ka toyoka ngwa Gilles Nzao c'est un chanteur donc azana nyoso ya Kester na yo wana tika na loba tika yo ndeko na tika na loba Gilles Nzao c'est un chanteur azana charisme ya Kester azana élégance ya Kester azana intelligence ya Kester donc c'est lui le king et puis azo yemba tana ningisi ba chéri tikanga la solana ye je t'aime maman ouais je t'aime maman ouais grand chanteur ngamo na confirmer yo danger mais félicitations penda merci de ronangai la musique penda le vrai king biso tout de la naka donc biso tout batna biso et ça linga bien mais batu balbik tam susu eza ke studio côté la kiyo ah ouais sala biso ka mweloko moko boye to senti pena kiza yo bon bato ba loba bongo seke batala télé te bazana net te na éviter so bazala wapi parce que biso tamola na chwaka yana ngute moi je suis un professeur de l'université de Sorbonne bato tout en bazota la bobayebi Gilles Nzao azanani na mama Hindu Sankara mais sala biso lo to senti ka mo iza yo papa ah mama na lelo na monoko nini he na lelo na Kongo mama Fuidio na yebi okende kine sengo te okenda na kanda ngasko na lela kona suka wana il y a quelque chose qui se cache pena wana tango ozongisa biso ozongisa biso opesela ngai mbote na bayeba kenda opesela ngai mbote epai ya lomo Makiadi Franco tabulei na papa wemba Kester mene ya bakenda ale moloto Marie Misa mon frère de baba opesa na ngai mbote na baye bakenda bakozonga te nodi mataba papi pepi akozonga te malu première Pauline Nzongo akozonga te pepe kale ya mpanya madilu système akozonga te Jean Paul na Grand Calais allez hawa
Baby Poli mawa hawa selele wa mawa hawa. Mais je veux dire, ozozongisa ngai mpenza ozozongisa ngai mpenza viking donc epesi nga donc chance na yoki yango leader agwada leader na net soki leader agwada so ayoki cha oyo na palais obiki epesaka mpena ke akomi yoka neti mo basusi neti mo mawa moko boye c'est normal nzembo ozongisaka bato mpena keser na kote oyo c'est normal nzembo eza na ame omoni banzembo ebelebele omona na nzela ezanga ame yango omoni moye touche bato eza te oyo eza na ame yo mpena bato batalaka yo natali chano moko boye mpo na nde nazwaki mpena taota mpo yo nde ozawa tokosala mpena eloko mobimba mpena apa oyo je suis disponible eloko mobimba na yo natali chano moko namoni ba 300 000 combien soki na banini na ba YouTube na bige non oyo mpena c'était à 2016 ouais on est en 2016 parce que bilo monsieur Zoya to tchena j'étais maman bo savourango bozo ton bozo parce que ouais chanson anthologique ya banzembo marque ba ve kale bando sala ba vie lutumba bah donc parce que nous sur la tout à l'heure il y a 3 mamans oh il y a troisième maman maman liboso gato bivens mtaimba yango deuxième maman papa mtaimba yango troisième maman yango donc oh benande na ebite soki mama muso oya na sima te mais mama oyo ne binde kangi oh eza mama mais boye milezo biso be bato kufela ba papati te mais ba mama basalaka keno ba papa bazala batutu bazala nzembo ezoso batutu nzembo ekota ata camarade na yo na biso zana no Santiago s'il te plaît na biso moni ba Guy Machine na kati ya Belgique na kati ya Yalola bazo sola mama banzembo oyo baba tosaka na bango ti papa ba les géants azana ebisa yo nanu masolo les géants catalogue c'est les Semodogo tango zo sola mama nzembo yo Pasco Minga l'entelo mais c'est Giorgio Armani papa nzembo bobeta oyo na ebite so ebeta mawapi Santiago nzembo yo te bon bobeti nzembo mais botalité bomoni te ke ba fali baza na terrain ba pichu ba patou bo fossa baza na terrain ba naluki mpe nani Bob Lorenzo mpo abimisa champ naluki mpe nani vena ngai delo basa abimisa champ mpe bafere mpe baobimisa bakusiki eza ebele ezobetama awa mais bino bosolola biso sikoyo oke bobimisa champ papa champ wana bobeta yango wapi papa bobeta yango na chambre bobeta yango so wapi mpo parce que nalobi oyo eza nzembo mo éducative donc je crois que na ne oyo bato nyonso bakocompare te eza mambo bacompare te même bamisien nyonso otangi wana baza nango na nzoto na minute oyo eza je t'aime maman. Est-ce que nzembo mama na robo yango mais olobeli nini na chambre nzembo mama ezali hommage na ba mama bakenda okopana bato bakufela ata ko to kufela tasusu okufela tasusu import okanisaka yemingo o se retrouver na nzembo na nzembo ezali nzembo moko même so oza na mama lingaye so oza vivant lingaye pour maman soka sa vivante lingaye pour maman soka kei et ça vraiment mon boulot mais après chant ozo préparer nini nazala banzembo ezoya tailleur bolingo ezoya nzembo les géants de Bruxelles modogo ezoya nzembo pe ezoya susu ya papa la solo tumba remix ezoya banzembo ezebele ba chaise ebele oh ezala ngo wa single to bango wa single te o eza single te eza banzembo eza na kati ya album atavisme eza na kati ya donc donc yango moni eza album mombezo ya de loko to wana ba moyen ya kobimisa album bala moko te to ke nango moko donc soki bato basungaka nde tozana ba légende de Bruxelles ba Chide Kibelo la taille magnifique to wana ba Nicolas Ekenga le boss Claude Mokino Guy Machinda balabi Guy Machinda de Belgique deux fois te mutwana lata alata na bosanité donc en tout cas Mufinukwe ayoki kolela na ngai yoka plein Mufinuku de Lingwala Babi Montana bon Patrick Fambe makambo ya ba coréen na tiki na maboko na yo master donc yo za grand coréen sola na ba coréen Patrick Fambe mon ami il est parmi nous ici Patrick Fambe merci et puis nazo remercier ba sœur ba ali ba sœur to fini na yo to sisana na mais fona sisa ba mabanga po ba fona mabanga za lango to sisana na
le King Azawa, représentant le King Azawa. Donc, un mot pour finir avec toi. Donc, moi, ma salutation, moi, ma moté, na ba tutu bolanda. Ouais, je salue Bouta Bon la. Il y a que ngala to ko pena miso mo bimma po. Si ne za la ka. Sentir pena que Jézali donc. Nana Aden wana. Voilà. Nana Aden wana yango moni nazwa ki responsabilité wana ya okumba. Makambo wana ya okumba couronne wana. Non, awa. Donc nazwa ki responsabilité ya okumba. Mais biso to vana grand prêtre vraiment la cause. To vana grand prêtre vraiment la cause. Donc yango je salue Bouta Bond l'entrepreneur et puis na mwasi na ye Tabita Kabase le Brandao et Sika Boyali ba certain na bino bozo tambo yo ka le jeter maman hein Bouta Bond l'entrepreneur donc yoka vraiment zo temps na yo prends ton temps oyoka nzembo oya jeter maman hein mère na biso Tabita Kabase le hein Brandao donc bozo temps boyoka nzembo oyo donc na saluer Batutu au bazon dans le monde entier sans oublier la Queen Mère Nicolette Ndanga ni Kisset la Queen Mère supérieure na PC Bambote Kisset et puis na bosanité Bambote Kisset voilà na bosanité muto asala ki masolo oyo lelo image bazota là Wilbrika Yembe l'homme à la caméra Benda Bilili Ebikaka na PC ba certain na yo ya boga le leader phénomène na PC ba certain Roy Mbanzi la Mukonzi à Liège bah, certain, et puis Sakinzongo, le roi de Grenoble, sans oublier Doudou Luka ou les boss. Bambote Nabino Yangoyo, en tout cas, dans le monde entier, bah, certain, Nabino quoi. Boss doit toujours temps à savourer, je t'aime maman. Et ça, on a pour Nabino quoi, voilà. Naléli, papa, Naléli, Nabi, tu solo. Et ça, tu vas solo ramener. Et ça, Naléli, donc voilà, au moins, ça dit qu'il qui pena awa na Bastar, Bostanti pena niveau, mais pas aussi ça na Santiago père. Moi vite fait moi moté ka poto succès la moté pena fona remercier bato ba yo sungangai. Ouais yo solo donc nazali ko remercier Mamine ya Maloba, la reine de Charleroi, Mamine ya Maloba, la reine de Charleroi. Nazali ko remercier Nacha Gazo. Nacha Gazo motema jide kibelo la taille magnifique ko. Na bosanité Jolie Tamboué. Fille moi danger, fille moi coquette. Blague écoutez. Naomi Paloukou. Claude Mbokino, donc deux fois tout. Donc na bosanité Sophie Mawaba. Sophie Mawaba en tout cas na ministre présence na mnaki makasi mingi Gina Mudita et Nacha Mavambu très fort na Gina Mudita boye staff na lelo na Sophie Mawaba wana mutu nanga leloté et puis na remercier batutu bazali awa donc na remercier bana bondi na remercier bino Moflet calibre 12 Blaise Dikembex en tout cas merci beaucoup. Donc merci beaucoup na makamunyo sobino bosali pour nabiso en tout cas Clarisse Bouanga merci na présence na yo bienvenue Wania Philbert motema Mina Mundibu donc bino tout na remercier bino en tout cas boyo ka je t'aime maman et ça na YouTube chez Nathalie Villa Mondial TV na compte il y a YouTube Nathalie Villa Mondial TV boyo ka je t'aime maman et ça c'est un moment éducatif anthologique donc mikolo yo ezaka yango. Donc Nicolas Kenga le boss. Merci père, merci père Naléli. Merci beaucoup. David Tozaki on a star la bino donc bon Monica ça n'est fini pour aujourd'hui donc cher ami internaute vous aurez toujours branché la chaîne la bino Kumbela Mokili. Nanet Soki leader à Guada la bosanité donc Gina Mungita Acha Mavangu donc Nacha Mavangu donc vous aurez toujours branché père Nacha Mavangu, et ça Nacha Mavangu, to Natacha. Nacha Mavambo. Voilà, Nacha Mavangu. Donc, vous avez toujours branché la chaîne Labino, Kumbela Mokili. Donc, bon, on a toujours sous star Labino, tu vois, il y a un événement au Kende. Donc, après événement Oyo, événement Moussa Soya. Au moins, yo, au Koyeba. Est-ce que Baye, Bameliango? Est-ce que Bameliango? Est-ce que Bameliango? Est-ce que Bameliango? Vous faites un mandat, on a bien, c'est Bameliango. Ouais. Biso à tous Melango. Ouais. Omonio. Bameliango. Omonio. Okoyeba. Omonio. 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 Okoyeba. Bameliango. Mais biso à tous Melango. C'est le niveau. Merci. Toujours si c'est handicap, handicap, à suivre.